na www.congolokolenews.com esengo nde na oloba mikolo yo ya koyeba bino ebele kolanda site na biso, site o bolingi mingi, site oyo ekopesa bino basango ya kitoko. Lelo toye na cadre ya émission na biso point de vue. Toye kokuta na bongo na Papa Nzuzi Nkoya Nekingombe. Nekingombi. Nde tolobaka kaka représentant légal ya Katevel. Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela. O ezosala impact makasi na diaspora nyonso. Yango lelo ngana yetu eko beta masolo tozo évoluer na batema makasi. Batema motuya koleka lelo to kolobela guérison. Guérison batebele bayebi yango moto akobela ke kokutana na monganga tubie kisi ya mondele apesi eto akekutana na tradi praticien asali banzete moto azwi lobiko. Kasi lelo ngana Papa Nzuzi Nkoya Nekingombi to kolobela pe guérison. Eka muisa bino te potoza na kati ya église mais to kobeta guérison na profondeur ngana na mituna. Papa pe azana biyano akopesa bino na ke kopesa mbote mbote Papa Nzuzi. Mbote mingi mama Didi Bisengo na pesi mbote mingi na bana poto bazolanda biso na mama cameraman na biso to pesi mbote pe na bandeko nyonso o bazwi libaku ya kolanda biso na Congo Lokole émission oyo ya makasi pe ya nguya oyo nzamba tinde bino bandeko na biso ya Congo Lokole to pesi bino mbote nzela mobix na biso pe na bangunza na biso mfumu kimbango na pesi bino mbote vraiment. Ya solo merci matondo mingi na bino nyonso bozwi libaku kitoko ya kolanda émission oyo point de vue lelo na kati ya Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela toko beta masolo ya guérison. Papa Nzuzi toyebi ete lobiko eutaka bongo na minganga to na batradi praticien kasi pesa biso explication lolenge nini explication kopesa ngeza e guérison na kati ya église pesa nga explication sala makandenge nini to guérison na église pe moto akozwa ngo ndenge nini mangi mingi mama Didi lelo ko tokoloba likambo etali guérison toza kolobela guérison d'abord ezana ba aspect mibale. D'abord toza na aspect spirituel na aspect physique. Mutu aza ko luka guérison tango azana pasi soka azana pasi te akoki ko luka guérison te. Ce qui ozana ba problème moko o etali spirituel okoluka ba ya mayele ba ibadana mayele na molimo soit batu ya mayele kaka mayele ya molimo nde bango bakoki kobikisa. Ce qui etali makamo etali physique okoluka ba docteur ba minganga ba tradi praticien o ba yebi ko sala musala malamu nde bako traiter yango to bengi guérison eli koloba mutu aza koluka eyano na nzoto na ye soit ya molimo soit ya mosuni na kati ya guérison toza koluka nde solution yango nde eloko to akobenga guérison na mokuse ezali koluka eyano na problème oza nango soit spirituel soit physique yango wana mama na mayangi mingi papa kasi yebisa biso na kati na ecclesia lelo toza na kati ya Katevel Kintwadi Kiantima Kiabavelela na kati awa moto akozwa lobiko spirituel akozwa pe lobiko ya mosuni na ndenge nini awa c'est-à-dire liboso pona kozwa ndenga soki ba mama bisielu to bato bamona katoto benga ba medium so ba monyo na likambo esengeli soki esengi ya molimo bako traiter au selo molimo soki esengeli ya nzete tokopesa nzete soki esengeli pe hôpital moderne tokotinda ope kuna okende kozwa parce que nyonso eza ko dépendre kaka na mayele tata nzamba apesi biso bato. Papa kasi ndenge nini toki kozwa solution to guérison na kati ya église salama ndenge nini babisielu bamoni moto lokwa mama Mariana telemi wana bamona mbala moko likambo ekotungisa ye na molimo to na mosuni. Bon, tokozwa guérison ezali c'est-à-dire tokozwa guérison lolenge o biso toza kosalela to batu oyo batu ndengi lolenge baza kosalela c'est-à-dire biso toza kosalela selo ba pratique na biso ndengi na kingunzisme tosalaka na mai tosalaka na mafuta tosalaka na kombo tokoki kosala na ba lolenge biso o biso toyebeli nde tokocha maboko. Mais na kati ya guérison ebongi oyeba en tout cas connaissance est très vaste est peu complexe mutasili sango azate mutna mutu aza ko pratiquer selon connaissance ndenge tata nzamba pesier
mais na kati ya guérison tozo luka eloko kaka moko to benga solution mama na problème ozana ata mutu ango salisa ndenge nini yo luka kaka solution o wani tali yote parce que ndengi banzoto na biso eza ko kabwana ba couleur yebaka pe médecine africaine ezali japonais ezali européenne ezali ndengi tokosalela o biso moko toyebi mais biso tozosalisa batu selon biso bayindo mayangi mingi papa kasi papa yebisa biso lokwa tolobeli na KTV lobiko tango mosusu sale makala mafuta tango mosusu kaka ndengo lobi papa kasi bato bakosalela bikeko bakosalela babibwele to ebwele eza magie to eza mabe. Bon mama na ngai guérison nde na yebisaki yo awa bato bazosalela na bikeko ba bougie ba parfum tout consort to babikeko c'est-à-dire nyonso wana eza ko dépendre selon ndenge azwilaki inspiration na ye parce que ba misu bazosala contact na ba ange misusu bazosala contact na ba génie na ba ancêtre na ba songolo mpakala parce que ba maladie wana ndingo mona ngo mama ko critiquer mutu te po azosalisa mususu soki azanganga nganga kisi babikeko ne wana esalaka po mutu abika les mêmes nganga kisi wana ebaluki na église catholique ekomi ekekwa Marie bato bazoko prier neke kwa Marie pana biso to benga ngo kiteki ba misu ba ko tia effigie ba misu ba ko tia na parfum ozo benga besprit ozo ba misu ba ko kata meme makila ona po besprit elia po mutu azwa résultat na problème azanango yango eza akut na kati ya Bible ko mona Moïse balobi na yeke alobi mutu nyonso ka linga bika atala ekeko o ya simba ki kani wana ya nyoka soka tala yango nyoka ekoswa yete alobi lisusu bozwa makila meme bokata bocha na bandaku tangu nzamba ko ya moabo mezate eza besprit tout esprit aime le sang na makila wana tangu bino bokocha elaksi au sacrifier bwele po mutu abika eza mabete mutu azosalisa lokola ekekone on eza objet sacré eza ko pesa batu guérison il faut ko respecter on peut ezobikisa batu ezobomate mais eza ko bikisa faut ko ndimango eza biloko tata nzambe mutu asali yango kati na biso batu. Mais kasi papa balobi bato mosusu bako bikisa na bankau ba mosusu balati batoge ba mosusu ba couleur na elongi bikeko bato mosusu ba obeza bo satanisme ba obeza nde ko invoquer nde milimo mabeke kwa lobakate yo kezwa ekeko eloko ni ko salema wana miracle ni ko salema po moto abika na nzela ekeko yango tolobi bato basalisa kana bankau bato basalisa kana ba couleur balati batoge ba pakoli biloko na elongi bazwi bikeko kili bato babeza nango satanisme. Mama nanga eloto koloba soki mutango lobeza kindoki po amiyebi te parce que mutu tanga lati to joana c'est-à-dire aza ko benga force elambani eza pona musala o ya zaili nango eza lokola to mona ka soda o banga ye soka lati teni na manduki le wana to monike mutu aza soda mutu na beza armene soit asimbi kan soit asimbi songo mutu ba ko pakula ba couleur ne longi eza ko benga soit besprit soit bantité moko boye po asalisa o po ye moko ko kokate il faut akota na kati ya muzindo ya ko salisa po ko salisa mama ezalaka black te soki oza makasi te o remplacer pe mutu oza ko salisa olekani mama yo kufi mutu wana tikali siko ko salisa batu il faut oyeba maladi yango eza ndenge nini ozomona na likambo o tunaki ke ndenge nini tokokozwa solution na mutu maladi na mutu maladi d'abord faut yeba cause ya mutu wana cause na ye azobelela nini yango wana siko koyeba est-ce que maladi oyo eza ya bakoko eza ya mabena ye moko eza songolo mpakala nyonso wana soko oyebi yango oyeba ko traitango siko ko traitango ndenge nini yango mona ba misu bazaka na bakani ba misu balataka bavuela misu batoge ba misu bazana banzungu ba misu bazaboy biloko wana yango eza ko permettre asalisa po mutu azwa guérison soki olobi okabola nzambe mutu asala mokili na yebongo yoko kabola ngo yo nani yango wana mokili ko jijaka te parce que mokili eza yo tizo lingo jije bato c'est pour cela to yebisi na batata ba mama bandeko bato nyonso bazosalisa wana ya mabe azate ozomona lokola azopesa kaka guérison na bato baza kobika yango wana nde malunga mama ingeta merci papa kitoko ngaso na osa émission na papa Nzuzi nazara ba inspiration parce que bakulu na nga batondi awa donc so meki
ozana batula mpaka ba mona peleve na ba papa yebisa biso lobiko nanya okiko pesa yango lobiko tokende na ba pasteur tokende na nganga toluka ba magicien toluka ba imam pamba te yo lobi ko luka te oye bazobi kisana lolenge nini yo luka kaka ozwa eyano pamba te oiza na mikakatano yango eko luka lobiko kasi nanya kokiko pesa penza lobiko yango mangi mingi mama na ngai koluka lobiko ebongi toyeba ete nzambe ntango asali biso na banganga misatu oyo bakoko traite biso bato esengeli bato bayeba d'abord tozalaka na nganga oyo tobenga nganga nzambe toza na nganga oyo tobenga nganga ya kisi toza na nganga oyo tobenga nganga ya buka banganga na misatu baza kotraite biso c'est-à-dire nganga nzambe po monganga euti na mayele ngangu yango pesi mayele c'est-à-dire tobengaka mayele ya nzambe mayele ya kisi na mayele ya banzete yango biso bakongo tolobaka nganga nzambe nganga nkisi nganga buka ba médecine nini ba tradi praticien c'est-à-dire batwana misatu baza kotala beyano na biso eza na maladie mususu il faut qu'il ne pas nganga nzamba simba yo eza na maladie mususu il faut qu'il ne pas nganga kisa bikisa yo eza na maladie mususu faut qu'il ne pas nganga buka o basasa na banzete ba aider bako aider ndenge nini mama yebisanga na minute oyo soki na famille na bino boyiba biloko ya batu baloka mpongo c'est-à-dire baloka kisi kisi wana ekomo sisa bino na famille nganga nzamba okokango te baluka nganga kisi po alembo la biloko wana nganga kisi wana euti wapi euti na direction ya bancetre eza dona bino yango ebimi kozala pe nganga nzambe euti kaka na bancetre epa na bino banganga nzambe loko bazalaki etomboli mutu mona kati ya famille na bino azala nganga nzambe bando te ya bato yango biso tobengaka bangunza nganga buka elati mutu oyo ayebi soka azwi nzeto soka pesi yo mama niokankao esili kibeke esili mbaso esili eloko bo esili par exemple boza kokufela bana oyo tobengaka wumba oboti mwana kufi oboti mwana libuma kikikile bimi nganga nzamba kokokango te il faut que ne pas nganga kisi po asili sango osomona siko wumba wana esilaka ndenge nini ebandaka ndeni pardon soit na famille na bino bozalaki na kisi moko boya wumba kisi wana bobebisi elamusi susu bongo bino pe di génération ezoya ezala mibale ezala basi il faut balakisa bino nganga kisi pe aza kosalisa batu na lolenge enganga nzambe pa zosalisa batu na lolenge na ye oyo ayekoli na oyo azwi inspiration nganga kisi pe za lolenge moko sikoyo batu ba négliger nganga kisi na nganga buka botikali kanga na nganga nzambe yenganga nzambe mwakoka makambo nyonso ezate c'est pour cela au monaka batu église catholique prêtre nyonso qui abimi messe et abimi sango première messe qui na sala kana village po akendo zwanini esprit ya bancetre elata ye po asalisa pe na ndenge ya ancestral bakoko balata ye mutu sans spiritualité ya bakoko moye a guérir batu makasi ezate akozala limité. Malamu mingi papa kasi papa tozolo bela guérison. Oui. Guérison tozi bokono. Moto akoluka lobiko. Papa kasi ba maladie ya makasi. Ba maladie ebika kateto esila kate. Bino bosala kandenge ni po maladie wana ebika. Soki bobikisa rango bosala ndenge ni. Mangi mama ndengi tolobaka d'abord il faut yeba mutu na kati ya nzoto na ye ndengi tokota na hôpital tomonaka anatomie. Anatomie wana yebake anatomie spirituelle eza anatomie physique ezali mutu tanga zolinga a traiter batu ebongi ayeba anatomie spirituelle po ayeba ko traiter batu bon na kati ya ko salisa batu ba maladie oya makasi wana esengaka ba prière te esengaka siko ba incantation c'est-à-dire ezana ba prière mususu ko lingo salisa mutu ba maladie makasi faut memie na mai o memie na zamba okokotia na cimetière okokotia ye na likolo ngomba parce que mutu aza branché na quatre forces élémentaires mai mupepe moto mabele sikoyo soit batu bakufa bakangi yo na mai il faut na kenoloba na mai nazana biloko na kobwaka na tangi clan na yo na bengi batu no bakufa po bayoka o bakangaki yo soit osalaki mabe moko batu bakufa bakangi yo soit bandoki bakangi yo il faut na keolobelo na cimetière. Ozomona yango monaki ezala Jésus pas tango eleki akendaki na cimetière ke no benga Elina Moïse et ça normal. Ozomona yango moni tous les grands prophètes nyonso banda okendeka toujours na kati ya mai parce que mai eza force.
milemfu yango moni bakendaka na ngomba kosenga ozomona eza na ba maladie ba femme de nuit ba mari de nuit bakanga na bondoki ba chao na salibanga il faut to benga ba être ba ko aider biso siko biso lokola to yebite ko benga kama kamnyo kindoki o magie o boy yango wana tozo évoluer te ba mindele bazo ko évoluer ko leka biso c'est pour cela ba batela ba cimetière na bango c'est pour cela ba batela ka o eza ba pratique traditionnelle na bango biso tellement to bungisi yango ba guérison mingi ba maladie eze ebele mama na koki ko tanglo bangwa ba mfu ba lalu ba kimpi ba mfu mfu c'est-à-dire diable moko abuto atambulaka na yo siko diable on to kanga ngonde nyeza na ba travail c'est-à-dire na koki ko sala ngo na musika te faut kutananga ne ba lolenge ni na koki ko sala ta musu ba koko na ba yiba ba mbonga batu ba boma batu ba luka ba kisi one landa bino bozo bala te bozo bota te mbongo emona na kate. Mais siko papa yebisa biso diabulu wana ba esprit wana yo esengeli mutu aza pembeni po eba ko bundela ye yo bunda ndenge nini na ba esprit yango. Oh mama mukili ezaka ko eba secret omoni mukili soki ba fungoli yo oyebi mukili yeba ete besprit géant ezali oye ko neutraliser biloko wana peso eza ba dona yo okoyeba ya ko maîtriser ngo d'abord na kati ya guérison esenga liboso maîtrise tokuta na dona yo maîtrise après to lakisio ba makamusu po kende liboso dengi pe to laksi Marie Misamu na kati ya Belgique soko ke yo komona zo sunga pe bato Marie Misamu apoka yemba oh mote Marie Misamu oya biso ya Katevel Marie Misamu ya Katevel Belgique mama Misamu oui ya solo papa esengo mingi bozoka ba réponse ya boye donc namoni bato ngo po ba ba makambo ba kotaka malongi manza oui na malongi manza bofungola batu te na malongi manza nde to kopesa connaissance oya opo fungwama ozala su ignorante ba makamsu ba obangisa bino eza réalité ya mokili ya mwana mama mais papa kasi na ndimi na nga tokenda msusu na ngomba oke okangi mwa 10 jours oke kokila oke kobondela na mai tondimi pe po balobi tozwaka batema immersion bato mosusu bakotisa bango na mai nsima babimisi ye mais kokende na mutu kolukela bato guérison oke kosala yango na kati ya cimetière bato ebe babi te cimetière eza bisika bawei eza pratique moko ya soloka tomonaka bato ya mbongo mingi omona babi alala na ebembe oka kotaki na cimetière a Gombe omona mutaliboma moko azalaka place wana na butu papa moko babi cimetière eza bisika o batu basimba soloka ba magicien ba occultiste bakenda ande ko sala biso atozolobela bonzambe boni tozonga susu koluka ba guérison na ba cimetière papa mangi mingi mama nanga Didi lelo na koloba merci mingi na motu na mama Bisengo lelo to koloba na mokili ya nzambe il faut eba tozaka na positif tozaka na négatif et bongisiko yeba positif ezali négatif ezali biso pe tokokufa te tokoma bibembe mais faut yeba pona ni bazo batela bato tant mutu azosenga na mai na cimetière ezaka même direction te ezaka direction moko na ndenge nini bona ndenge yeba kaka cimetière na mai eza direction moko père on nous fungola biso bien te pour cimetière bakundi mowe ya koti mai na ebite so mutu azinzi akei na soka obwaka mawapi toyeba susu te mais cimetière yo zozonga koluka soki moto akufa bondela bato babike bongo mai kasi bongo Yesu tanga kendaki na cimetière kebela Elina Moïse basango bakota cimetière ba musulman bakota ka cimetière apoza ba preuve o mais on a yebisa ba réalité oyo kansi na monde na mukili na kelo lobaka mambalukuta do bakota kapena cimetière mais ba yebi mama ona oloba no eza réalité batu nyo omoni batu nde baza na connaissance te mutako oser pour aloba ta muso azobanga menga na oloba na nga vérité oyo nga na yebisa bino yango esalaka ebanda kosala mokili pe kosala mokili biso tokotika yango bato ka bakolandela yo nanga toza bawei comment possible mutu akufi azo aider mutu c'est-à-dire mutu wana kufa ezala na bible bato nyonso bobelela bakufa na Coran bakufa mais ndenge moko na o azobela na cimetière na mutu simbi Coran na mutu simbi bible ezaka bawei te bato bakufa kaka obino bobelela te kasi na bangomba mususu bapekisi culte ba weite na ba église ba bengi église à réveil ba bi culte ba wei eza mabe ko invoquer moto aussi akufa eza mabe ba bitika ba wei balela ba wei tozonga susu ndeni batika ko sala ka ba anniversaire ya batata na bango bakufa ya ba mama na bango batika ko sala anniversaire ya ba pasteur na bango po bakufi po ni bazo sala ngo ozomona okimi mvulo yeka na ibale nyusu mai c'est-à-dire mowei akufa kate les morts ne sont pas morts mai na cimetière eza direction moko
parce que loba maman papa les ozonga na mambu nozo kende les morts ne sont pas morts nyo seza kaka yo kutana na bango papa nzo sola na bango yo sola na mowe oh maman nakutana ko na sola na eza ngoli likambo banga te babibela ko na forme nini papa mowe ipenza bimi bwe paf ayeka na butu papa na ye yo ebe ba utai ko kunda elobi osola nene eza na banzelo zo tambula baleka na bango surtout midi so ebe tata na bazandu pour mona non bon na besprit ya Iran na besprit ya malamu tout consort qui les a manqué continuer de tous ba poani ba pasteur ba bazo fêter ba anniversaire ba tuna ba kufa continuer malobeza ipa na yo bon eloko wana tokoloba bazo fêter ba anniversaire ba tuna ba kufa poani ba osala ezande kozanga koyeba ezana ba problème sous maman soki mutu vimbi biso to benga ngo mbudi ezali maladie ya batu bakufa et si pasteur akoka ngote batu ba vimbi mbudi akoka ngote siko papa epsana bien pardon comme bank sanga mwandam siko mutu akufa asiakotane na cercle ya kenda mutu mokili ya vimbi azobela ne mbudi yo lobeza maladie batu bakufa mutu akufa déjà maladie ane ezwa esunde te avertiment te bato averti bino tan musu bilo abakoko bobwaka tam susu mbongo batikelaki bino ya bato atiki bana ne bolingi bana na yete tam su eloko songolo bokangi yango ale mukolo makambu azoya ko avertir bino so bosali boyete ngana ko boma bino bakoti maladi basali banini donc mutako mo vimba zoto yango siko chef de famille so bayina batamayele bakena bana cimetière cimetière ezana ka codité 0 bar francs 110 pas porte fungami wa ezaka mukilité mafolozo yoka non cimetière ezaka mukili ezana nga mukili donc so kena gombo betika 0 bar wana yo oyeba te wana betika bibetela papa koti penda ou maman les morts ne sont pas vils papa kokena ba cimetière ezana ngonga nini o mutoko ke cimetière pona koke ko sala misalo boliko sala guérison makasi et qui parabisika o sala elango ba guérison penda ba makasi zamba mai ngomba cimetière fona biso vérité non bon bon siko na air nini okota pamba te papa zo kende kana cimetière a gombe okoti boye batu ba omona ote papa maman neza makamuté 0 air na 12 heures eza na ngoti wana pesi okane bande mais mutu ayebi ne secret azela na kipane air te okoti siko lobani na ba gardien batu bazara na cimetière wana yo kotika na mutu boye ko kunda mutu te bobika ka otoye siko ba comprendre code ango batu bazana porte ngai lokola nga nazana ba code nanga na ko la kisope siko okota en esprit ba mono na nzoto boete odindika kuna mba mona kati wana iza makambu kaka soko beti code ndengo mona ka telefone papa allo mutabengi yo na poto ayambi yo eza mukili omoni makambo bakoko na subanda osala muso bozo wela makamba mabele bakena cimetière basenge pa bakoko so mabeleza epa na bino réaction emonani bo bakoko wana bakufa baye ko réagir ndengeni ndeni boyebi ke bayo réagir mais makambo emona msunguma bimita msolio binta msuba tunzu bakufi ah bon bino batu miyibi bakolo mabele baolo bambele na bino bolobi te ya bango te bo bani okufa ti bosede po batakosomba bazalaka te batakosomba likambo batakosomba oyo echaki mbutu na ngambu kuna ya famille biologique papa ya fumu kimbangu kaka mambo osomba oyo pitu bageya le numéro 1 katevel akina mama makambo ngo kuna basombaka bazongisaka echaka famille wana mwa matata echaki mwa mbutu papa kasi tokota siko na exorcisme yango na bi papa to mona ka batu mususu basala kango ba pratika kango na bonzambe bato mususu pe ba pratika kango na Lucifer eza ya solo eza malamu eza mabe expliquer biso nanu exorcisme eza nini nanu avant to kitana ngo epsi biso siko bato ba pratika kango ba bi mususu basala ngo na bonzambe penza bible ezo boya ngo bato mususu ba bi basala ngo na Lucifer pe aza angelo nzamba bwaka kana mokili aya na kindoki nyonso na mokili na mamnyoso mabe ya mokili na ngambu ne pe mabe to malamu te ba confusion na ebide nzambe zo abwagela ga kitela na komi nini so ina pays ni balobaka abwaga e photo e ba pe pays te na komi na kitela kana gombe na baika dans les mondes wana ba charlatan baloba bongo omoni eloko to webiso mama exorcisme d'abord eza ba pratique l'église catholique ezali na islam ezali na bouddhisme ezali na kingunzisme ezali c'est-à-dire eza ba pratique moko ya ko travailler
na ba niveau moko supérieur au mutu akoki kokoka te a s'en sortir na pasi siko mutu oyo aza na mayele aza exorciste nda akoki ko aider mutu d'abord tamsu mutu na kati ya ndako na imi milimo mabeza kotambula batu bakufa baza komonana na prière kolongwa te ozo comprendre lokola na oyo nini musosomba zigida tango avion elekaki milimo ya batu bandai komonana babenga ba pasteur te po ba exorcisme te babenga ba prêtre ba se exorcisme ba diriger batu wana esika bango balingaki ozo comprendre parce que ba orienter bango c'est-à-dire ce que yebité na prière e kaka mutu akufa ko beto likofi okufi olandi dans les vides au moni eto zuango kaka ozuango c'est-à-dire il faut yeba ba orienter bango ba tchaka bango soit okangi bango soit orienter bango na malamu to opesi bango éducation ba kende batika ko déranger ba humain wana eza normal mais na kati ya exorcisme il faut oyeba likamsio ko loba négatif o ba nini Lucifer azanani nzamba azanani c'est ça le problème yeba na mukilo tozana positif tozana négatif na ko peso ka ndakisa moko pour comprendre soki balobi mama Didil général atindi ba ko kangayo soko zwi ba sodana o corrompre bango ba o kangayo général ba rotinda su batu musu so corrompre banjou ba goya misusu mbongo esili ba osala ni bakangi yo mais soki yo ozwi mbongo oke ko corrompre moko général est-ce que ba okango lisusu ba sodo nyosu bazana se moye ba kangayo ezati exorcisme ezabo tango zo linga osalisa batu foye ba positif ou foye ba négatif na négatif nana amukonzi na bango faut pesa ba offrande na bango. Vous comprenez? C'est compliqué. Bandela non bien, papa. Bandela non po. Flori bale comment sona Christian dit subayo kabia. Bandela papa. C'est-à-dire na tango osali sabatu. Maman. Il faut être positif na négatif. Emile dit là ozolanda. C'est-à-dire oyaza ko sala exorcisme ezate azala na foi ayebi bacho ba porte nyonso. Muto yo lokola msusu ba diable bakangie 50. Na yebike na kobelela ange boye fona corrompre esprit boye pona ko benga na ba diable wana ezaba masolo ya connaissance ozomona wana nde okoyi ko sala ngo wana bezorciste nde basala po toza na connaissance pe o eza universel o utaki na Egypte pa batu mwindu malgré batu mwindu babungisi mwa biloko ebele mais sikoyo tangu yo yebi eloko te yango monaka mutu mususu akesimba mutu mo bwa kufi yango monaki Jésus asolola kine esprit o ezalaki na kati ya nzoto ya nani ya muyibi wana to di mutu aliboma wana asolola kine basala kine dialogue kwa zaki grand maître oso comprendre pardon yango wana yo pe poko na ba dimension une certaine dimension okoma likolo il faut oyeba mokili yango ezateka olamungi mbala moko na badi ko bikisa bato okufa ba dimension ezali ba diabulu bazali mama bazana banzoto abatu banzete musu bakata rango te ba place musu basimba rango te soko simio kufi oteki famille papa opesinga penze ya note na ngana basko exorcisme ngo esalemaka na bonzambe kote mosusu to batu mususu basala ngo na ngambo ya diabulu to Lucifer mama na yebisi yo na kati ya connaissance ezana positif na négatif kasi to nzambe positif to Lucifer négatif kasi yo soki na tunyo mama wapi liboko no ya mobile wapi liboko mobile ezaka ya mobile papa kasi ya gauche pe ezali kasi ningo zana gauche na droite yeba na kati ya musala o exorcisme tango zo travailler tout est permis donc yo kota pe côté na yebisio tout est permis parce que ozala ba makamusu po salango ndeti mama Didil pona bikisa yo ezana mutu moko akanga yo soki ndenge nini soki na bikisio après 6 mois inaneta mususu maladie one ko ikozonga so mutu akozala te ba mfu na biki pona bikisa yo eza ba réalité te ibongo yo yebite bongo exorcisme Yesu tanga longoli besprit na check bango na bangulu ti est-ce que bangulu ani zagi ya Yesu mukolo bangulu asilika kite atika mukolo bangulu pauvre ozo comprendre tout est permis na bangulu bazwa iliboma on comprendre tout est permis na spiritualité azui nini mabela tiena soyi asela qui force de manater et force de toucher ozo comprendre wana nyonso eza ba guérison moko il faut ozana moins maîtrise ya kosala l'amour moni po na lingo banga secret ya batute mais na yebisi yo kaka
poso na bina panza ya mabome ya libome go yana bato mais na lobi kaka mama o wana mayangi mingi bandeko bokolanda biso boki ndenge papa afungoli donc kobanga te yo oza na poto o bozwa libabe ya famille o boza na problème o guérison spirituelle eza baomona anatomie na o spirituellement soki mpe guérison physique eza bato baza bakomona yango na level na kintu adikia ntima kia bavelela erataka te mpo ma ya bangunza bozosenga ma ya bangunza totamboli na bokozwa ma ya bangunza mama kongo ma ya bangunza ozwa no yango donc kala te nazosepela mpo pamba te ndeko pitu baye azoyebisanga malongi manza ezopesama deja na skype bato bazoya bazosenregistre mpona kozwa connaissance oyo bozozongo ya ofele omoni place mosusu baosenga bino mwa mpata mais papa nzuzi azozwa temps na ye bao baa na Japon bazobengana ba 4h du matin bao baza na États-Unis bazobengana ba Canada basuti na Corée ti na Arabie Saoudite en tout cas topesi bino merci po bondimi malongi oyo ezopesama bondimi émission oyo ekofungola ba mémoire ekofungola mitu na bino ta biloko tobetili oyo ya guérison nga na yeba kake Lucifer tokyo kende na ngambu na ete na kanisa exorcisme esalemaka na bonzambe nyonso mais papa lobi te mpona obika tout est permis ya lokwa na politique te na politique baku nyonso eza permis sofo nalekisa mariane na olekisa ye sofo nalekisa kintala aoleka sofo nalekisa maludi aoleka donc papa afungoleli biso makasi mais papa pesa message bato nyonso balandi yo lelo bana nyonso apoto ponga mituna na ngai ekomi na suka yo okopesa message moko oza nango po tosukisa masolo na biso alelo bon message kana oyebisa na bato bayeba ete guérison eza na balolenge ebele biso te mpe mutu tobandi yango biso te mpe mutu tokosilisa yango connaissance eza très vaste mais eza complexe il faut bolongola la paire mpo bokende liboso bolongola makambo bayebisa bino wana o na babible non na bible exorcisme eza na kati eza na bapiso mosusu soki balakisi yo yango ekomi exorcisme ekomi bapele ekomi bainvocation eza na kati exorcisme bato oyo basalela yango na bakoran mpe ezali mais biso mpe bayindo toyeba yango wana omoni mama na kati ya bamaladi oyo omonaka toza maladi mosusu eza ya nzambe maladi mosusu eza babwakeli yo maladi mosusu obotami nango maladi mosusu yo moko milukeli eza maladi mosusu ya bakarma ya bakoko ezolanda biso nyonso wana ezoyeba lolenge nini okokosilisa mo yango moni partout na monde mon exorcisme et exorciste azoloba noke il faut boy parce que bebilo mosusu ekotaka na esengaka mwa makambo mingi yango toyebisi bino na batata na bamama katevel ezopesa nde connaissance po funga moyeba réalité na kati ya kosalisa yebaka baange bazali ange hiérarchie ya baange bazali bamisilma tofela baange mais bato baza na bapellation na bango biso mpe toza na bapellation na biso tobengaka baange na biso ata mibale misatu toyeba bango kuna baza na mikaeli biso tozalaka na fumu estek bango kuna baza na gabriel biso toza na mbula matowe c'est-à-dire eza baange oyo papa mpadi na mfumu kimbangu babandaki kosalela na bangunza na biso toza na baange wana mais eza mpe na kati ya bamibeko na yango wana mikoleko ya tokolakisa bino tolobi ete biso tosombi lopango sikoyo tokomi na likambo etali construction ndenge nini tokoki koconstruire yango wana toza kosangisa moto tozosenga na aide epa na bino bandeko na biso ya poto boza kuna na manzanza boyesila me totonga ndenge architecte atindi biso po atonga ndako ya kitoko asengi biso 10 000 dollars mais biso déjà awa tobandi déjà kocha toza déjà na 2000 dollars po tosalaki ntinsani milenfu yango tozopesa soko olingi ozwa biso benganga na 09 99 18 17 37 09 99 18 17 37 soko bengi nga kozwa ba misusu na zen ba ko kozwa nga te ko benga nga na Tigo 089 950 68 47 089
950 68 47. Topesi bino nyonso bambote Congo Lokole émission o ya nguya pe abokasi na mama na biso mafolo ndenga zo enregistrer biso. Topesi bino mbote, topesi champion Kabangu na Belgique mbote na mwasine mama Misambu na mama Tabula na France topesi mbote. En tout cas, merci na maman Misamu na Belgique. Pour maman déjà babi misala kuna esie bandi. Oui. Maman penza kuna soki okeya chelo boko asali lo sambo yo peno moni nzele komi polele ya solo bondi mango pambate matatoli ezali ebele. Papa pesi ba numéro mais tozo cha Skype ya KTVL na C botala na ba écran na bino na C bokomona Skype ya KTVL bokoki pe kozwa biso to bokoki kozwa ndeko bageya papa nzuzi na nzela ya Skype yango ezotambola na C ya écran na biso bokoma bobenga boyekola malongi manza pona lobiko ya nzoto ya molimo ya makambu nyonso et surtout ya loposo moindo ezalaki esengo pona nga lelo koyamba représentant moto monene oyo akambi bongo kintwadi kiantima kia bavelela papa nzuzi Koya nekingombi esengo ezalaki na émission lelo pambate tozwi boyebi pambate to lobeli guérison na ba dimension ebele kasi soki olingi okosolo la lisolo particulier ozana mitungisi okangama ya famille ozana mitungisi bloka yo na musala ozakuna na poto banda okenda ba papier ezwa makate ozakuna na poto o botakate ozakuna na poto o ba mari de nuit ozana poto papa na bino alataka yo femme de nuit kobanga te kolela te kintwadi kiantima kia bavelela epesi occasion kangolama benga papa nzuzi bosola lisolo akuzu ndenge papa France kapala ya benga inga abi mama nana lisolo secret na sola na papa omoni afungoli denga te mabi lisolo secret pesanga numéro na Skype papa azwaki yango papa akosola masolo na ya secret na papa nzuzi yo pe ko hésiter te benga o libala o kobota o mpiaka o mukanda o koko na bino ayiba na mboka babwakeli o maladi okomo vimba maladi bawei yaka na KTVL solution ezali esengo bayambaka biso toujours bien na kati ya kintwadi kiantima kia bavelela KTVL o ekambami na papa nzuzi nkoya nekingombi na pesi bino merci pour na temps o bozwaki ya kolanda mate ya kitoko o epesameli bino na moto monene moto na nzambe ngunza monene papa nzuzi merci na Marianne Mafolo azwi ba image merci na Patrick Sala oyo a monté yango ngana bino tokutani mbala ya sima bato nyonso ya diaspora bana mvuluzi na pesi bino ingeta ibobo tokutani na bino na numéro mosusu ya point de vue tokozonga na papa nzuzi tofungola bino mosusu mambo belenga na kwa na mituna akopesa biyano o ekokangola bomoi na yo ekokangola vi na mobimba kimia boboto o mabota mabino papa merci tokutani mbala ya sima.